le combat Boketu premier bazan on a grand combattant aussi le bazo combattre kaka. Oh la lutte continue. Tomoniango. Ngala mboyo. Ouais bi ba kombo mseza otangate na émission. Ozo e pas biso na ba mongo ba kalo sako c'est mentale que lo fait. Donc nzomba lera mukila na été. Donc ngai kombo na ngai anu sanjomboyo c'est ça. Ça dit que est-ce que to sur la boto sur la makambo ya bato ba na souci ya développement mboka. So Boketu premier zuyo hein c'est préparant quand même que ne poto kuna. Donc yo ozo bela kuba penza ko agogo frappe na zamboyo ngana mboyo. Donc zo mo les bangate. Ah maman, oyebi poto d'abord eza yangai. Oyebi que lelo déjà naza déjà berge parce que relation ya ba berge na ba congolais mokonzamboka azongisi yango. Oyebi que pour nga ke ne Belgique na ozananda kwa roi. Donc niko dumbola ngai. Omande na olo baboye ba na poto ba yebi. Ba muso batikala na o combattant oui. Être combattant ce n'est pas bon, ce n'est pas mal, mais ozo combattre nani. Parce que combattant en solo les alaki d'hôtel tienne Tshisekedi wa Mulumba. Hein, otobengi héros national que son âme repose en paix. Ima ba diaspora o ba yeba ko bana ko kumisa maman Olive Lembe oza épouse ya président honoraire na biso ex-président na biso Joseph Kabila ba to ba yeba que déjà non tomba non mona déjà image na yo ba yebika ke PPRD siko PPRD za lisusu te yango même so bando kima koleka na télévision le quoi omoni ko changer na les côtés comme na mutu maman Denise Tshisekedi mutu ya cash yango ndo leki. Merci maman na mutuna na linga koleka mingi na mission na po poza mituna ezali fondé ngai na lobby ke naza politicien te pe naza pe nzambe te mais je suis l'image de Dieu. C'est Rabbi qui ne change pas, rien que Jésus qui ne change, mais l'homme change. Ce qui yo change kate ezali yo mais ngai na change kananga même na votaki Emmanuel Ramazani Shadari o ya SP ya PPRD bomba peto lo bango bomba ndenga na leader. Moi je suis un cré. Salut, bienvenue dans votre émission préférée News Dekin avec moi Betty Masengou sur Libanga TV. Ah, donc abonnez-vous massivement. Merci déjà pour n'avoir obozo s'abonner, pour n'avoir obozo s'abonner. En tout cas, je vous demande de s'abonner. Libanga TV au côté YouTube, Libanga TV s'abonner et comme ils en en rouge, cliquez directement comme abonner Nabiso. Merci déjà pour vos soutiens, merci déjà pour vos conseils et surtout pour vos prières. Ça me va vraiment droit au cœur. Salutations déjà à vous. Salutations aussi à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline. Je pense aussi à la joie Amado Pichuna depuis France, l'hymne national, Maboko Bank, Maman Sociale, Talara Ramonso Asungara Fondation, Betty Masengou, Serge Julie Mindele na Suisse, Tommy Nakata London, Escamorona ba ya Noël qui Kiani, wana beau-frère nanga vraiment ba bisou belé ainsi que maman Titi Kikiani, Noëlla, Victoria bananyo sokuna famille Kikiani Mobimba. Je pense aussi à vous hein. Merci parce qu'aujourd'hui je suis très heureuse d'être parmi vous et surtout de vous présenter cette émission avec balobi yaza ya nga penza ya kati ya kala maman no sanjola yeso nazana na seka kaka na sepela je pense Elengwana yokota la banda kunabino. Bonjour maman no sanjola. Bonjour la grande dame du monde, maman Betty Masengou, maman Libanga. Moi ce qui toko ilongi lokola Marie maman Nanzambe, litama ya maman Betty Masengou lokola pomme de terre. Mon Congo lokola mbeto.
Merci Nabana Poto, ba diaspora, ba combattant, peuple de Dieu. Donc c'est votre humble serviteur. Je réponds au nom de Marius Bayolo Boladja, votre humble serviteur, la première dame d'Afrique, Maman Nosanzo. Merci beaucoup. Tu es la sécrétaire. Bon, moi, non, c'est donc yes, on a à tout d'aller la canne, on a le stress ou comme à l'aise. Donc Marius comme on a vrai nom, mais non, na scène, c'est la première dame, Maman Nosanjola. Maman Nosanjola, oui, puis qu'on a bandaka na ba question pour na lukakayo malgré Mikolo mon na la soute mais le nation ba toka ingolo na ba poil na eto ti côté ba fan ba Hollanda yo ba ye bananu ba lobi kaka ndengo ba ko soutenir président na biso ex-président na biso Joseph Kabila na Maman Olive Lembe on a pesi bango ba mbote. Bango balongwe régime wana ilongwe ya PPRD to komi na minute yo cash avec le président Félix Tshisekedi babi yo pour changer maman position. Oko maman okumisa Maman Denise Tshisekedi na ebiteza ninyango. Maman merci mingi fo na ebisa na peuple ya Nzambe pe bana nyonso ya Congo que d'abord ngai nazalaka artiste nazala politicien te. Artiste na couleur politique. C'est toute ma première fois. Il y a quoi approcher politique, c'était par la grâce de Joseph Kabila Kabang, sénateur en vie que j'ai sali. Donc président honoraire. C'est toute ma première fois n'a participé à l'alternance donc pacifique. Donc sans char de combat, sans lissassi, il y a un monde qui a participé le coup mon angai mingi pa ya Mokonzamboka, son excellence le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme de l'alternance, le président de l'alternance, depuis que nous avons pris l'indépendance, depuis 60 jusqu'à nos jours, 59 ans de l'indépendance, voir un président sortant en vie et vivre aussi un président élu aussi, que nous saluons, distinguée première dame de la République démocratique du Congo, la mère de la nation congolaise, la première conseillère du chef de l'État, comme médical. Maman Denise Nyankero Tshisekedi oyo pe asala ki passation na distinguée première dame honoraire la grande dame maman sociale Maman Olive Lembe Kabila donc l'époux de sénateur Joseph Kabila Kabang topesi bangombote mingi ya kolobeza te maman na sepeli parce que soki na lingai ki koleka isu na etando ikete po na zanga ki maloba kolobate mais par rapport so bando ki ma ba diaspora o ba yeba ko bana ko kumisa Maman Olive Lembe oza épouse ya président honoraire na biso ex-président na biso Joseph Kabila ba to ba yeba ko déjà non non on a déjà image na yo ba yebika ke PPRD siko PPRD za lisusu te yango même so bando ki makoleka na télévision le quoi omoni ko changer na les côtés comme na mutu Maman Denise Tshisekedi mutu ya cash yango ndo leki. Merci maman na mutuna na linga koleka mingi na mission na po poza mituna ezali fondé ngai na lobby ke naza politicien te pe naza pe nzambe te mais je suis l'image de Dieu. C'est Rabbi qui ne change pas. Rien que Jésus qui ne change. Mais l'homme change. Ce qui change à côté, les alliés, mais il n'a changé à côté. Même Yemoko, président honoraire, a changé. Alors, qui n'a président Félix qui tout travaillé. Yemoko, c'est pas là que vous allez opposer. Bon, nous allons opposer à chef d'État. Un artiste ne peut pas être opposant. Un artiste, toujours, il est là pour servir la nation en travers des institutions. L'opposition ne dirige pas le pays. Rien que l'opposition. Mais quelque part, biso toza artiste, toza toujours na côté ya ba gouvernant, o bazo gouverner mboka toza ko accompagner bango na ba théâtre na biso, na ba danse na biso. Soko mona ki nga na zonga ki na base. C'était pas seulement je suis contre PPD ou Palou, ou bien MRC, ou bien IDEMO, ou bien Fonis, ou bien INC, mais, ou bien la Mouka. Mais j'ai suivi le chef de l'État parce que c'est lui qui est élu par le peuple congolais. Moi, j'ai participé à l'élection na Votaki numéro 13. Na Votaki Emmanuel Ramazani Chadar, où il y a SP, il y a PPRD. Bomba Peto, le bango. Bomba n'est leader. Moi, je suis un gré. Ngala mona ya porte le po mutombo kalombo nazali mona ya monoko ya nzambe na pesi tata na ngai mbote ngala mona ki bomango moi la papa iska mona ba maman Kati Bakisa la ministère amen et pas apporte le Paul Mutombo tu fais c'est ba mbote ba la ministère naza mona maman mami Mutombo kalombo ba la ministère amen biso to ba commando céleste
ça dit biso to banga te biso ne to bangi saka mama yo yebe zika o bandi ko tumbola ngai o monde na olo baboye bana poto bayebi ba muso batikala na o combattant oui être combattant ce n'est pas bon ce n'est pas mal mais ozo combattre nani parce que combattant à solo ezalaki doter tiene Tshisekedi wa Mulumba o to bengi héros national que son âme repose en paix o ya bundé l'état de droit pe bundé la démocratie na mboka o to pe loka ba bokechu premier baza on a ba grand combattant ti lelo bazo combattre kaka oh la lutte continue to moniango ngala mboyo oyebi ba kombo muso eza otanga te na émission ozo e pas biso na ba mongo ba kalo sako c'est maintenant que lo fait donc nzoma lera mukila na été donc ngai kombo na ngai anu sanjomboyo c'est ça ça dit que est-ce que sur la boto sur la makambo ya bato bana souci ya développement mboka bato bana besoin ya changement ya mboka comment ndé tata mokonza mboka depuis azo ibokonzi na ye azo ko fanda te azo ko tambola toujours pour na OK so ke poto pe boke du premier obeti so combien beta beta nani toyebani oyebi na poto bato bele bakoma ko vivre bongo pour on vivre la poto comme mokande ezate il faut bima na oya yo caché tantôt soki obimi na caché ya lokutate oko bima pe na caché ya moyibi bakangi yo po bato na caché pour vivre bato musu ba préféré avant na caché na poto ki avant na Congo compte tenu parce que na Congo tozali na politique ya intérêt général te tozali na politique ya intérêt personnel soko yebi ko finga te okozwa poste te soko yebi mais lelo yo mokonza mboka son excellence président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ezali kamba compétence otangi to kozwa musala te ozana expérience te okozwa musala te ya za wana te pona cash bien FCC ya zo pesa mona ya Kongo nyonso musala ozo mona gouvernement tuti ko auti ko sala gouvernement ya coalition mais biso to benga coalition te to benga gouvernement ya union nationale oye kambami na Sylvestre Ilukamba l'homme de changement wala choix ya mokonza mboka ye moko motako za oteke premier ministre wana sénateur en vie Joseph Kabila Kabang ndapona été président Félix yemonga mutapona Ilukamba c'est un professeur ye mutatangisa matata mponi botala siko caractère ya matata bongo siko yemo professeur la zandeni ça veut dire que na kata Congo to ana ba valeur oyo non exploité yango dans ma solo na osko ya théâtre to lobeli mingi politique parce que yo za vraiment na double face face mususu côté politique face mususu comédien et au sein de théâtre congolais boza ko benda na trop yo na masumu de brende vient na yo masumu et comme le quoi FCC na cash to cash dans la muka to za na démocratie mama constitution mboka na biso zo permettre congolais yo za na mwa makanisa malamu yo za na fondation de Betima Senguti est motakui ko yebiso ke hote mama Olive Lembe Kabila pesa na fondation initiative plus distinguer première dame de la République démocratique du Congo mama Denise Nyankero Kisekedi mama ya bana Fati mama ya bana RDC azape na fondation fondation Denise Nyankero Kisekedi président Massoum de Brende naza na pa na olobela association na été azali président ya ANTPC mais ngai nazali coordonnateur général ya Pakosiko ezali plateforme des artistes et comédiens cinéastes congolais. Devise na biso tolobaka Pakosiko amour du procès, Pakosiko intérêt général. Quand j'ai pris l'initiative ya osangisa ba comédiens ba soutenir président sortant na campagne na 2011. Nga na mona ki président Massoum te lelo soki ba komo mona mo asese na mo mutuka. Yesobe mama mbali osombo, Yandi Mosi, mama Los Angeles lelo comédien kalazaka na adresse te mais lelo ba comédien belé. Bozo komona quand même moi standing et comme yo za témoin na nga mama. Ngesikana ba combattre sikana olo baba olanda ngai ba ebike Los Angeles mutablatis ça ba comédien so ba pour pépé même ba musicien mais ezalaki pamba te ezalaki pona ba mona pe contribution na biso na kata c'est comme aujourd'hui j'appelle tous les artistes et comédiens tous les artistes en général to soutenir mokonzi mboka ce n'est pas dit que to olo ba to soutenir président de la République to comme ba politicien non même à l'époque de Maréchal Baptiste peut soutenir Maréchal. Idée na yone Baptiste baboya ka ngoto ndenge ni pona moni pe même sai pe azana kwa na série moko a poster ka président ba comédien aya na ba idée na ye yo pe koto na ba idée na yo o mo tele tsape mbutu yango pe bozo yo kala te na ba artiste le kwa na ti sai mama beti Congo ezaka Kinshasa te Congo la République démocratique du Congo c'est 26 provinces tout ne ranga kende na micro na tout na président Massoum de Brende soke pa na na basangusu bureau ya NTPC ezali bien na mbandaka awa na Kisasa kutu bureau ya NTPC ezate bongo na kati ya Kikwiti nde ezali
ou bien à Kassai Central, ou bien à Maniema. Non, ça veut dire que bato musu balinga kaka ba machaka bato mususu ba marche pied. Et tango ya colonisation c'est longbe. Tango ya dictature ezate. En état de droit. En état de droit, toza binemia papa masumte. Azali papa à la exhibition théâtre ya azali miro azali kwa nara ba eboaso ba le mondial. Mais balo on a ça ibo wele. Non, c'est azali leki. C'est azali ki azape na batala parce que nazaka d'abord fanatique na. Mais quelque part ils a débordement, il y a langage. Mais makambo c'est na limbisa ye. D'abord na ndenge baolo banangayo c'est na ndenge uti kolobela mokonzamboka ba image wana mokonzamboka sorta Nathalie no yango te soki Nathalie na ko répondre. Mais nous les artistes nous avons droit d'apprendre comment respecter des institutions, comment respecter des autorités du pays parce que un homme comme Joseph Kabila Kabange. Donc c'est lui-là qui nous a donné valeur par rapport à la démocratie. Oyo maréchal babunda bazwangote, ba Emery Patrice Lumumba babundela de démocratie bazwangote. Lelo yo papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba docteur abundi mais après pe na champ de bataille mais arraché ngote mais c'est Joseph Kabila Kabange qui a arraché. Première fois la président a préparé l'élection 2 fois, lelo tozan alternance. C'est tout c'est une personne à respecter, c'est une personne à sécuriser. Mais pourquoi ça point de vue na et ce qui a le petit point de vue par rapport à président sortant et ça point de vue pourquoi on va en vouloir y tellement qui est par rapport na ba propos na et pas à Bordeaux série wana mais les longs là c'est toi le problème mon côté bongi ça c'est à postuler qui a comme président ba comédien mais la compétence na comme on est bien sûr il a les moyens parce qu'en tant qu'artiste artiste moi ça pauvre azate et zalika parce que au monde na Congo ça soko somi wa mutuka ou bien somi ndako ça dit que comme pauvreté zali mentale et bato ba mona ke soko somi moi yasi ou bien keti ndo comme na bon au contraire zali moyen de transport ndako pe zali adresse moto nyonso za na droit ya kozwa ndako oza na ndako futela ezaka ndako quelque part nde na yebisaka c'est na lobite ozali na charisme ya kokamba artiste parce que un artiste azali po mutaka mbi faza muto moko azana sagesse parce que artiste aza muto bon artiste aza muto oyo aza une image en Nzambe mais tu peux pas commencer de parler le matin et le soir au nom déjà en même temps aussi que vous respectez pas ces gens là donc quelque part par rapport à l'actualité moi je n'ai pas condamné c'est parce que nalandi ba image wana te mais n'a pas ça qui a message que ba congolais tous en culture à côté respecter ba konzamboka surtout ba institution ndenge président de la République za wana soko fingi ye ba kenzamba ko pinir parce que c'est biblique il faut respecter des autorités il faut prier pour le pays. C'est comme mais yango babenga rabino trop bozaka oui ambassadeur de la masse bo éduquer masse mais batu musu wana leso na poto mingi balobaka bino ba artiste mingi boza ba neti ba commander bo kenda ko commander pas ba leader leader politique wana ba politicien faut kendo landa ye okumisa ine si ozalaka olati biloko na yo to so pena forme mobali ndo olataka moi so te ba fesse minene o te mabele o se maquiller nyonso na poni po okende mo ba matolo. C'est comme si vous vivre bon art na yo fait les ça yo tout monde na ba artiste mususu na ba Nigeria kuna ba comédien ou ba artiste nigérien ndé le bazo vivre na art na bango désolé ça bango. D'abord il faut ébarquer na mboka na biso tozalaki na politique culturelle parce que les politiciens voulaient s'accaparer du pays par rapport excuse-moi maman par rapport ça c'est la politique d'hier mais ça c'est pas la politique de président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Politique à la politique à changement nous avons un ministre qui est nommé par ordonnance présidentielle. C'est Papa Jean. Donc c'est un homme compétent avec l'impression des artistes aussi. Notre ministère est au sein qui est le gouvernement ou le changement va considérer le ministère de famille parce que ce sont parmi les grands ministères où ils ont quand même appelé changement parce que les lois ont baby culture na biso mais quelque part avec le président de la République artiste merci beaucoup. Un numéro de contact mais il y a des politiques qui m'abbé mais comme tu comme la politique d'abord il y a peuple politique mais vous savez que nous devons soutenir bango ozo bina ozo beta maboko bozu ba mituka bozu ba mapangu politique merci beaucoup. Numéro à contact bambo to pesa mana lelo ezako bimate ezali likambo na ngonga ya yango makambo ya mabe ezalaki ya malamu pe ezali mais yango na ebiso ke politique ya mabe
oyebi ke ba musicien moka ko na poto tabeta kate et ça déjà politique ya mabe awa pe tozana ba salle théâtre te tozana ba maison ya production ya théâtre te ici il n'y a pas une politique écriturale je dis je répète parce que on ne produit pas les artistes ici dans notre pays avec Fachi espérons avec Fachi avec président Labiso Fachi donc Simba et Rosala bambote office na banani mbote na pesi kaka na ba o balingaka ngai maman Mokonzi donc basango so balifiki maman Judith na France na pesi maman Fano Bondele na pesi maman Coco Madera Ingeta na pesi na États-Unis bana nyonso ya Congo bayambaki président de la République en tout cas te remercie bino na bolingo na bino ya mboka parce que Congo eza mboka na biso merci nzamba pambola bino merci voilà. Merci na yo moko maman Betty numéro na ngezali 00243 90 72 18 066 donc 00243 code ya mboka 90 72 18 066 donc ça c'est mon numéro. Personne boké tu premier zuyo hein c'est préparant quand même roké n'importe kuna donc yo ozobela kuba penza ko agogo frappe na zamboyo ngana amboyo donc ozomona za bangate ah maman oyebi poto d'abord eza ya ngai oyebi ke lelo déjà berge parce que relation ya ba berge na ba congolais mokonza mboka azongisi yango oyebi ke pona ngaka ne Belgique na ozana ndako ya roi donc na États-Unis mokonza mboka akutani na Bill Gates akutani na Donald Trump Congo na biso zesu ndenge ezaki karate tozana diplomatie malamu tozana mokonza mboka oyo asa longoli biso na soni oyo apesi biso valeur son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'homme du changement nzamba pambola ye merci en tout cas pambola bana na ye en tout cas Anthony Tshisekedi patron Anthony Tshisekedi na pesi bino mbote en tout cas merci beaucoup maman Charlotte Bakisa à Londres papa Ali Punga je pense bazo sepela balobi maman no sagabi ya mboyo soki boke tu premier azali ya zasko mboyo d'ailleurs banga na été voilà c'est point de vue là donc merci beaucoup en tout cas espérons avec notre président Makamoko Bonga donc Fachi Antoine Félix Tshisekedi donc merci beaucoup déjà on se retrouve à la prochaine et bisous à la joie Mado Pichuna, je vous aime énormément. Portez-vous bien, abonnez-vous sur Libanga TV. Bisous à Joyce Davlin, merci à l'ingénieur Dav Moubama, bisous aussi à Judith Ntoa, Sik, donc Bambo Tebele Nayo, bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakisa et on se retrouve à la prochaine. Ciao.